Salut les fanatiques à clan Wingé. Nous avons la confusion aux réseaux sociaux par rapport à l'événement où il y a fait rigoler dans le stade de martyr. Nous avons d'abord tous les fanatiques à clan Wingé. Où il y a événement où il a fait rigoler. Bokende quoi pour frère Nabino. Et ça pour la culture à Moka pour la pouvoir culture à Congo. En tout cas, bon, la confusion que vous avez que ça soit ma collègue Nangaï. Tokoki ko boycotter concert à faire rigoler jamais de la vie. Nga surtout bana ba wuta na kata ndako na uzala contre bangote que ça soit des problèmes natala ka lobby natala ka relève alors bolongo wana mutu na bino nga na misano ko appuyer artiste congolais depuis très longtemps et puis mu ennemi na nga wera ezala artiste congolais dans la ligne des réseaux sociaux bolongo la image wana alors moni boyibi bino moko journée nationale du poisson, ils ont chaque année. Moi, ça fait 5 mois. Bah, contacter un boya au la publicité, on a bien non les jours. Ils ont fait auto fêter na ba pêcheur, to liya ba misi, na ba musicien. Ils ont 1 heure du temps. Ce que si abou na zo na parler, ce temps peu kozala na la personne na pour encourager notre jeune frère. Mais na moni bol mosel la boule, bo créer ba fiche. Non, ils ont raté. Ouera jamais azalaka ennemi abana ya bota na kosala moti bolongola na sengi na bino Klawinge événement eza moko ya stade de martyr à faire ou kapouiller alors polémique on a mayo oh soit salut ba fanatique ya clan Wingé ngina longola confusion ezo les canaux réseaux sociaux par rapport ya événement au banis wazozela ya fait rigoler na stade de martyr. Nga d'abord na kosengelo ko mona tous les fanatiques à clan Wingé ko ba ke événement ezam ko ya faire ko bokende ko appuyer frère na bino eza pona culture à Moka pona pouvoir culture à Congo. En tout cas bolongo la confusion que vous ke ngai wera son que ça soit ba collègue na ngai to koki ko boycotter concert à faire rigoler jamais de la vie. Nga surtout bana ba wuta na kata ndako na uzala contre bangote que ça soit des problèmes natala ka lobby natala ka relève alors bolongo wana mutu na bino ngana misano ko appuyer artiste congolais depuis très longtemps et puis mu ennemi na nga wera ezala artiste congolais dans la ligne des réseaux sociaux bolongo la image wana alors moni boyibi bino moko journée nationale du poisson ezalaka chaque année na vende kaka moi ça fait 5 mois ba contacter nga na boya ko sala publicité na on a bino na za les jours ezala ngo fête auto ko fêter na ba pêcheur, to liya ba misi, na ba musicien, ils ont 1 heure du temps. Ce que si abou na zo na parler, ce temps peu kozala na la personne na pour encourager notre jeune frère. Mais na moni bol mosel la boule, bo créer ba fiche. Non, ils ont raté. Ouera jamais azalaka ennemi abana ya bota na la moti. Bolongola na sengi na bino. Klawinge événement eza moko ya stade de martyr à faire ou kapouiller. Alors polémique on a mayo oh soit salut les fanatiques à clan Wingé. Nous avons la confusion aux réseaux sociaux par rapport à l'événement où il y a fait rigoler dans le stade de martyr. Nous avons d'abord tous les fanatiques à clan Wingé. Où il y a événement où il y a fait rigoler. Bokende quoi pour frère Nabino. Et ça pour la culture à Moka pour la pouvoir culture à Congo. En tout cas, bon, la confusion que vous avez que ça soit ma collègue Nangaï. Tokoki ko boycotter concert à faire rigoler jamais de la vie. Nga surtout bana ba wuta na kata ndako na uzala contre bangote que ça soit des problèmes natala ka lobby natala ka relève alors bolongo wana mutu na bino nga na misano ko appuyer artiste congolais depuis très longtemps et puis mu ennemi na nga wera ezala artiste congolais dans la ligne des réseaux sociaux bolongo la image wana alors moni boyibi bino moko journée nationale du poisson, ils ont chaque année. Na vende kaka. Moi, ça fait 5 mois. Bah, contacter un na boya au la publicité, on a bien non les jours. Ils ont fait auto fêter na ba pêcheur, to liya ba misi, na ba musicien. Ils ont 1 heure du temps. Ce que si abou na zo na parler, ce temps peu kozala na la personne na pour encourager notre jeune frère. Mais na moni bol mosel la boule, bo créer ba fiche. Non, ils ont raté. Ouera jamais azalaka ennemi abana ya bota na kosala moti bolongola na sengi na bino Klawinge événement eza moko ya stade de martyr à faire ou kapouiller alors polémique on a mayo oh soit
Salut ba fanatique ya clan Wingi. Nina la confusion aux les réseaux sociaux par rapport à l'événement où Bamis Bazozela il a fait rigoler dans le stade de Martyr. Nga d'abord na kusenge loko mona tous les fanatiques ya clan Wingi. Oui ba événement ils ont fait rigoler. Bokende kwa appuyer frère na bino. Eza pona culture moka pona pouvoir culture à Congo. En tout cas bolongo la confusion vous allons que ngai ou rason que ça soit ba collègue na ngai to koki ko boycotter concert à faire rigoler jamais de la vie. Nga surtout bana ba uta na kata ndako na uzala contre bangote que ça soit des problèmes natala ka lobby natala ka relève alors bolongo wana mutu na bino nga na misano ko appuyer artiste congolais depuis très longtemps et puis mu ennemi na nga wera ezala artiste congolais dans la ligne des réseaux sociaux bolongo la image wana alors moni boyibi bino moko journée nationale du poisson ezala chaque année na vende kaka moi ça fait 5 mois ba contacter nga na boya ko sala publicité na on a bino na za les jours J et ça na ngo fête auto ko fêter na ba pêcheur to lia ba misi na ba musicien et ça ga 1 heure du temps ce que si abou na zo na nga parler so temps ko sala na ko sala personne nga pour encourager notre jeune frère mais na moni bolingo sala ngo boule bo créer ba fiche non et ça ou raté ou era jamais azalaka ennemi ya bana ya bota na ko sala ngoti bolongo la on a sengi na bino clan Wingi événement eza moko ya stade de Martyr à faire ou de appuyer alors polémique on a mayo oh soit salut ba fanatique ya clan Wingi nina la confusion aux les réseaux sociaux par rapport à l'événement où Bamis Bazozela il a fait rigoler dans le stade de Martyr. Nga d'abord na kusenge loko mona tous les fanatiques ya clan Wingi oui ba événement ils ont fait rigoler bokende ko appuyer frère na bino eza pona culture moka pour pouvoir culture à Congo. En tout cas bolongo la confusion vous allons que ngai ou rason que ça soit ba collègue na ngai to koki ko boycotter concert à faire rigoler jamais de la vie. Nga surtout bana ba uta na kata ndako na uzala contre bangote que ça soit des problèmes natala ka lobby natala ka relève alors bolongo wana mutu na bino nga na misano ko appuyer artiste congolais depuis très longtemps et puis mu ennemi na nga wera ezala artiste congolais dans la ligne des réseaux sociaux bolongo la image wana alors moni boyibi bino moko journée nationale du poisson ezalaka chaque année na vende kaka moi ça fait 5 mois ba contacter nga na boya ko sala publicité na on a bino na za les jours J et ça na ngo fête auto ko fêter na ba pêcheur to lia ba misi na ba musicien et ça ga 1 heure du temps ce que si abou na zo na nga parler so temps pe ko sala na ko sala personne nga pour encourager notre jeune frère mais na moni bolingo sala ngo boule bo créer ba fiche non ils a raté ou era jamais azalaka ennemi ya bana ya bota na ko sala ngoti bolongo la on a sengi na bino clan Wingi événement eza moko ya stade de Martyr à faire ou de appuyer alors polémique on a mayo oh soit